pe mbote na bandeko nyonso oyo bazali kati na lisanga bolingo bisika nyonso bazwani pe mbote lisusu na ba oyo bazali kolanda biso na nzela ya YouTube na nzela lisanga bolingo mateya en tout cas matondo mingi. J'espère que na kolancer pe message muke epai na bandeko bazana na libanda lisanga bolingo bandeko na biso bana Congo koloba bana Congo ezali kaka RDCT. Donc Congo ezali koloba bana Afrika nyonso. Donc ni koloba bana Nzambe. Maye oyo ngai wasambulwa naza komemela bino ezali pona kolakisa bino lolenge nini oyo biso tokoki kozaela kati na mokili liboso na Nzambe na biso. Tango zali koyoka mateya, koyoka yango te ndenge boyoka ka muziki. Me yoka yango lokola oyo ezali pona kobongisa bomoi na yo liboso ya Nzambe. Pe na bino ba oyo boza kolanda na yebike ba oyo bozo landa biso ba misusu pe boza kati na biso te na lisanga bolingo te misusu pe na bobenga papa wa sambulwa te kasi soki mateya oyo ezokomela bino seke epesameli bino tango oyo bokuti kozwa mokano ya kozongela Nzambe Mpungutulendo Nzambe ya bakoko na biso po mateya na biso ewutaka na livre te ewutaka na bible te yango ewutaka na mokili ya molimo na bolingo ya Nzambe Mpungutulendo neleko aponaka ya ye mosali pona kopesa makambo po amema na libota na ye bino bayibosa koyoka bo se conformer pe bo ya bango pe bo landa nzela oyo ya lisanga bolingo yango nde nzela na biso ya lobiko matondo mingi. J'espère que batata ba maman na yebi ke boza déjà kobongama parce que tout le monde déjà tango sili kopusana moi to l'exercice tango mulai ezalité. Mais mateya na biso ezali mateya oyo bosenga kanga mingi papa apesa biso mateya wana apesa biso mateya wana parce que na kati ya mateya wana itozali na le monde des esprits na le monde des ténèbres. Mais na kati ya le monde des esprits topesa kaka esprit léger, esprit inférieur, esprit supérieur, mais le monde astral topesa yango te. Mais lelo depuis hier na lalité lelo na 4 heures na kena nuko sokola na ye awa na sali losambo na ngai na matala mbetu boye ponge zake na matana sala na modèle nyonso insomnie totale mbala moko kaka na ndenge ya insomnie wana bandi koyemba na ngai na sia motema ndebe ko pesa ngai na tali sabino lelo to solo na bino na mai o etali monde astral. Na vu que monde astral ezali mozindo mingi soki tolobi to partage yango na ndenge zalelaka ezoka biso ba 5 heures du temps 2 jours deux fois mobimba konso 5 heures du temps konso na 5 heures du temps de sili po eza mozindo mais lokola likambo ya tango bino sika bozali moi to kota na mozindo nango ezali te tokoleka likolo soki tokosuka na nzela nde konso prochaine tokoyeba kolandela yango pe na kati ya le monde astral toute kotalisa déjà esprit léger tango molai na esprit inférieur esprit supérieur totalisa yango kaka mwa tango mingi te mais nyonso wana j'espère que esprit léger esprit inférieur na esprit supérieur nazasi boyebi yango mwa malamu po tokota na le monde astral. J'espère que le monde astral ezali nzele ya mutu nyonso te. Le monde astral ezali moto oyo batelemisi lokola mosali. Soki nano komi na niveau wana te okoki komibenga mosali te kenga naza mosali non parce que mosali il faut zala na capacité soki motu mususu lelo akoti mécanique ayekoli asali 1 mois 2 mois alobi ngai pe sikoyo soki mutuka eye na kodevia na garage ngai mona kene ko sala ngona ndako okomema ngambo pe kokota prison parce que tango na yo na mekotite ya koyeba mosala ya mutuka ndenge moko pe kozala mosali ezelo kwa sengote ezala keloko pasi ezali etumbu batata na ngana ba mama na ngai ezali etumbu mutako sabino te et près bozonga sima botala nkulu panzuzinga botala nkulu invitankanga basuka ki malamu mvitakanga bakata kaye mutu panzuzinga babomaki ye na etumba epa ba mindele na ndeko na ye
toye kotala mama mafuta abandi koteya akomi akokima kazamba kokotaka na bazamba po bamindele baza koluka koboma ye pasi totala mama Kipavita l'âge de 20 ans batumbi ye elongo na mwana mokongo kaka pona koma nzambi mpungu kozala mosani botala Mvuluzi Kimbangu asukaki wapi le 12 octobre le 12 octobre batinde na prison définitivement de 1921 à 1951 30 ans de prison pona nini amemaki pole pe lobiko ya biso bayindo kimosali lelo ezali esengo pa ya bato oyo baza komema lokuta batindami te basali l'église bamipesi kombo baprofete bamipesi kombo bapaster basibishop e lelo bamingi bamipesi kombo bangunza kozala mosali batata bamama soki bozalaka nanga pembeni ndenga boyeba pasi na ngai soki bozalaka nanga pembeni ezali mosala ya pasi mais ezali na esengo soki oponami na nzambe quelle que soit la souffrance ekozala na mokolo nzambe akopemisa ezali ndenge wana na yango wana batata bamama étape oyo moto akoki kosala mosali lifa maîtriser nanu deuxième étape oyo tobengi esprit inférieur et soki amaîtriser yango ake na troisième étape esprit supérieur mais poko mon esprit supérieur nandimi te na mokili ya lelo moto akoma na niveau wana même inférieur po moto so bandi kozwa connaissance akomi na orgueil eloko ekalanga biso mingi léger tokoki kobunda kolobaki na tiki mabe na tiki masumu na tiki lokuta na tiki kinumba na tiki lisengo mokili oui tango leki na deuxième étape obandi kozwa connaissance obandi ko découvrir ba secret divin alors eloko elataka biso eza lolendo moi aussi je suis capable eloko wana nde yango nde ezalaka barrage po moto akoka kokoma na troisième étape esprit supérieur ezali étape moko donc mutu wana déjà okomi na capacité kobikisa ba maladi okomi na capacité même kokola musafe bembe n'étape wana sikoyo le monde astral lokola bino ngana soka bino lokola ndenge toyoka na l'église ba réveil babenga bandimi na soka bino pe na catégorie wante na soka bino na catégorie ya université spirituelle parce que bino neleko oye kopesa na bino pe boko panza sango bino pe boko cha maboko et pe ya babeli pe bakobika sas comme kumba nzambi mpungu tulendo na bosembo na yo na communion na yo na nzambe akoyoka losambo pe akodika mais bankulu bavova konso diambu yetangwani elinko bana lingala nini likambo na likambo ezali na tango na yango botala Mvuluzi Kimbangu loyembo ayembaka na koyemba ngo lokola maloba mabundu simakanga makamena longa diakako mpeveza donc wana na kati na mkuse na ozo kaba po onga na expliquer bino yango kaka na expliquer bino mabundu simakanga makavena longa diakako teveza mbiza satana munza ya wonsono silumya sa mezilungane engwe kiaji kwa monota Kimbangu bavanza pilante mongeti songa munza ya wonsono kasi batu kabanze ya mikwe vuvu donc elinko loba nini mangomba ekozala na tango nango ekokangama nave kangami te mangomba oyo eyekote ya biso bosoto eyekolakisa biso bosoto ekokangama Mvuluzi Kimbangu alobaki mateya ekokoma eloko ya motuya mpona moto ayoka yango mpeveza mbiza satana muti ya wonsono molimo ya satana ekotambola mokili mobimba ekofanda kati na bato bakokoma koyinana
batu ko bomana batu na lolendo batu na lokuta et kindumbe ko se multiplier makas bilembango yango to sokoleka déjà c'est bandaki molimo ya kadia pembe telemi par-ci et par-là moto osoko raisonner les sous lolenge oyo buzalela te to komi na lokoso ya mbongo to komi na baposo na posa bandako ya minene bamituka balix ngai pe naza na lokumu esika nazali bamona ke ngai et c'est ça et ça déjà peve zambiza sata na mutia wonsono molimo sata na setamboli na mokili et koti batu lokoso ya mbongo lokoso ya kolia ya ko se faire voir ke ngai na yebi na lekiye pe na kitoko na lekiye na mbongo botala molimo oyo ekoteli biso lelo tala basi ndenge ba mipesi lelo na kindumba mibali ndenge ba mipesi na kindumba mpeve zambiza satana engwe kiadi kwa mono takimbangu bavanza pilante mongeti songa munza ya wonsono kansi bantu kabanze ya mikwe donc mawa epai na ngai kimbangu mwinda ya motuya nazako la kusakati na mokili kasi batu bayebi ngai te basaka kotambola kaka na baposo ya bomoto kosala makambo ya bomoto oyo ezali makanisi ya bomoto engwe kiadi kwa mono tata kimbangu mawa parce que mvulus kimbangu neleko oya yaki papa wasambula ngaka sala utilité na leloyi soki papa wasambula komi su utile ya kopesa mai oyo tata kimbangu apesa pa bankulu parce que bankulu bambrasaki yango te baveikilaki yango te yango mission wana eshuwaki lelo toza kosouffrir bakata bamama na biso basouffra mpe tozo continue kosouffrir na bana na biso et tozo continue kozala toujours esclave ya baloposo mosusu ya bapeuple mosusu c'est ça tata kimbangu abi engwe kiadi kwa mono tata kimbangu engwe kiadi mosusu ayemba mono kimbangu ngena yebe no bavanza kasi bantu kabanze yiko mono kimbangu ngena yebe no bavanza kasi bantu kabanze yiko tumwa mono ngena tumwa muti ya kongo wasilika kwa nzambi mpungu tulendo luindula pasi ya mono kimbangu nzembo elelisaka ngai alobi ngai kimbangu nazalaka na bino kasi batu bayebi te ngai kimbangu nazali motinda manzambi mpungu tulendo na Kongo pe na Afrika mobimba bokanisa pasi oyo ngai namona bapapa bamama soki tokanisi yango lelo tokosala masumu te lelo tokoyinana te tokolakisana misapi te tokowelana te tokoyinana te tokosungana tokoyambana tokosalisana tokozala na bolingo tokoyokelana mawa soki tokanisi pasi ya mvulusi kimbangu amonaka eske tozokokanisa yango biso tozokanisa kaka kwapi moko boye musala wana nanu bafuti te fale natonga ndako fale nasomba lupango fale nasala bafere pona ni na famille bami bakolege bamona ngai mutu eloko tozokokanisa orke ya motu ya mvulusi kimbangu atongaki bandako te mvulusi kimbangu asombaki mituka te mvulusi kimbangu azalaka roi te azalaka president ya republique te boyebisa ngai lokola alataki lendu ya tata nzambi mpungu boyebisa ngai na mokili nani alekaki na lokumu lelo oyo kombo eza kotangama wuta 1950 yatika mokili oyo me lelo kombo ya mbulusu eza kotangama kombo ya mama kipampite eza kotangama botala lokumu ya solo lokumu ya solo ezalaka na moto oyo aza kosimba nsika zola sana osoka yango na mbulusu kimbangu abaki lusala saluki ya tata nzambi mpungu mukele ka bosala mosala tata nzambi mpungu na bosolo yango nde kopesa lokumu nzambi mpungu alakaka kulu zulu makeba oyo azalaki 3e génération. Première génération nzala pana na kitelekinam, 2e génération banalukeng, 3e génération zulu makeba nzambi mpungu abi mwana oyo kobota nimi Kongo ye nini akozwa kombo na ngai Kongo elakitike ngai na zakati na ye
libota oyo kobuta na kati na mwana na yo yango ko tombola kombo na kati na mokili pe ko dikisa bandeko na bango kasi yo sulu makeba kombo na yo ko zonga kali lisusu na ba generation eza koya lelo kombo ne zongi te na sotanga kombo ngote boyebi kombo ngote pona nini atambolaki na misala nzambe est-ce que le ko bakulu sulu makeba ya banimi kongo est-ce que bakoko bazalaka bango bakoko bazalaka poni to sotanga misusu te po bazalaka ya nzoto bazalaka ya masumu bazalaka ya malamu te liboso na nzambe pungu yango kombo na bango ezotanga mate tokolela fumukumba me kiwidioko fumukumba me kiwidioko tala mukanda moyo keti basone kene kwe fumwe tala mukanda moyo keti basone kene kwe fumwe kumbwa me avanza yo donc nzambe tala kombo na ngai na kumisa onza mimpungu na yembela yo na teya pe kombo na yo mendedi ni kombo na ngeza kotanga bate bakoyebi so kombo na yo bapasa parce que tango soki mwa boyebi okomaki na lolendo tango soki mwa boyebi obande kolandela kosala masumu ebongo kombo na yo kotanga mandenge nini luwa lutoma wa ngunga nzambi mpungu mukubula yina boyoka tangu nzambi mpungu eliki kokokisama le monde astral wana na keka ne bandeli le monde astral to continue yango konso sali koya mais lokola tangu za muke sikana bandamu ne bandeli à ce niveau ou à ce degré spirituel ce qui boyoki ngai na préambule na ngai et la question déjà biso tellement que l'esprit vivifiant l'avait déjà dit que l'homme peut entrer en contact avec les esprits donc biso to sali capable ce qui to lingi to tie volonté peut to lingi sami pour alors le monde astral bino oyo bosali wana to sali ba oyo to sako zo lokola ba élève te na zo kabino lokola bana primaire te bana maternelle te boyoka di kombo na bena ti bino université spirituelle et so kombo ngana bino to ko kabula misala muso ke na Amérique muso ke na Angleterre muso ke na Tunisie muso ke na Maroc muso ke na Océanie OK panza sango parce que mo pandi sango bato ba yoki sango na ba pasi ba kopusana pe nguya nzambi pour ko sala na bino boko chama boko pa ba bebi yango ko sala bile boko lakse te to sala na nzamba solo pe bakobika niveau wana mateya oyo tango nazo pesa ngo awa na kilongo na kisasa ba pasteur moko so diza ba pelaso ba prophète ba salaka libanda ba yoki mateya tango na silisi ba yeko lukanga babi papa niveau mateya wana ezali ya kopesa bandimité niveau mateya wana il faut so ba chef spirituel au vandisi bango dezo pesa mateya wana eza capacité na bango za niveau na bango ti nana bi awa na ko ba chef spirituel awa bato bakopanza sangwa nzambi mpungu na kati na filika yango sengeli bazwa yango nde balibi donc toza différent na biso ngabi oui toza nzela mon côté et c'est ça à ce niveau ou à ce degré spirituel l'homme acquis l'illumination qui lui permettra d'opérer de miracles ceux qui t'ont mis d'opérer des miracles parce que bato bakataka guérison et ça la miracle lokola batu mingi baza kolanda ngai bino kaka bana na ngai te na YouTube batu bakokota bakolanda faut ba comprendre bien peut-être tout en kombo wana à ce niveau ou à ce degré spirituel l'homme acquis l'illumination qui lui permettra d'opérer de miracles l'illumination na français oyo ya biso courant est le but lumière extraordinaire que le Père tout-puissant répond à cause de Salonan na ba serviteur na ye yango ba bengi l'illumination lumière extraordinaire que le Père tout-puissant répond ou répand c'est ça donc alors eloko wana nzambi pungwa pesa kango na moto oyo azo se faire voir te kenga na za na nzambe nga na sambe la kanzambe nga na ebi mvuluzi biso bana bilata
te apesaka ngo bobele na moto oyo azali komibatela lolenge ya lingaka, moto oyo azali na bolingo ya kokoka, moto oyo azali na maîtrise de soi, moto oyo aza kose soumettre na mibeko pe na ba principe na ye, moto oyo akanaka motema, moto oyo akanda te, moto oyo lokuta te, moto ya milangwa te, moto na bondumba te. C'est ça. C'est ça. Po oyamba likabo wana baya kosilango mutite ndele yo tozomona ba mangomba ba réveil bato bazoko tanga théologie atangi théologie asilisi lokola za na posa bato bakumisa ye akoma na mbongo abanda ko skroke bato na badi na ba action de grâce na bo frande akeko lukanguya abi misaka bato biloko na libumu ani ngisaka misoro bato basako koya balo bakezali nguya ya nzambe na monoko apoti ayekoli bible kasi batata biso bongo te mosala lokuta misala na lokute monanaka me mosala ya solo nzambi pungwa salaka ne elongo oyo mokili bakolemba yo mosala nzambi pungwa solo oyo aponi akitisi mpepe na ye moto wana akufa kasoni te maladi nyonso ekopusa liboso na ye soki maladi wana azali sembo nzambi pungwa kokitangu ya pona kobikisa ye mais soki moto wana maladi atambolaka na mabe atambola na bondoki na bamaji na bakisi na kindumba na lukunya na motema mabe na lokuta na milango na kosepelisa nzoto nzambi pungwa kokitisa mpeve pa musali nete po abikisa moto wana yango bamona le kampulus kimbangu baweyi bazalaki ebele mais mpulus kimbangu abikisa kaka plus mo 106 personnes 106 personnes kako alamusa na bibele bakoka baverde bazalaki ebele mais mpulus kimbangu abikisa kaka moke et ba maladi bazalaki ebele pourquoi abikisa kaka Congo mobimba Afrique mobimba te c'est parce que bato bakobika na nzambi pungu bazali pe baponani ozama oponami te okobika na maboko ya nzambi pungu toleno ndenge nini et na moment na ba mosali azali muta lokuta ndenge nini yele bia bikisaka mabele liboso abeli nzambe nini liboso maladi abikite or que moto wana za déjà moto babwaka aza moto na mbindu aza moto na soloka moto oya kuyiko za ngolu ya nzambi pungu te moya bika pe na nzambi pungu ezate na yo mosali na yo moto za koluka lobiko na nzambi pungu fo bomi bongisa lolenge moko c'est ça eloko bato bayebaka te leo na sako sibir moto avana ndekone na Congo ao asambla na catholique réveil metango abeli apesi numéro na ngabenga pawa sambulo kende po abikisa yo sans même expliquer nga to yebisa ngai mais tanko yoka mutango muta réveil oh muta catholique amela kama sanga kindumba peye sikoyo letapu wana siko bino siki boyoki papa sambula ndenge nino ya bakite bosoko condamner papa wa sambula non papa wa sambula sali estimement mutuka ceux qui se font à côté na kata de marango et ko démarrer te avait démarré faut se faire à côté à ce contact ne démarrer mutuka tamboli ngai wa sambulwa on a biki sabutu faut pas nzambi pungu etinda ngai sala boye soko etindinga te ba papa ba maman na ngai je suis rien mpavara bankulu bako mpavara pamba na zelo côté ozomona alors tata maman zala déjà mobikisi ya famille na yo ya baninga na yo ya bandekono ya mwasi na yo mais pourquoi mobikisi il faut se préparer oko se préparer na nini oko se préparer na théologie oko se préparer te que on a comme lecteur non kotanga non oko se préparer spirituellement cesser de mal faire et apprenez que de faire que du bien tala malobo ndio bimisa pande kona yo est-ce que vous peut faire ça to maloba wana osi eloko pamba muno lobina ndengwana to sa ko mone mutu oya za malam mutu eloko la yo yo ko mona mutu pamba nzamba kelinga akeli yo apesi ngai pe manabo moyi apesi yo pe manabo moyi pona bozina yo yango comme ça muninga pamba ya solo tata na ngai ya solo mama te
c'est que comme si nzambi pour pamba pour ndem takela ki wana zala ndenge wana moto nyonso asoni kozala biso te na kosala pa moninga non to respecter batu na lolenge nyonso bazali yango nde bozame na biso pa okoma na étape wana ba papa ba mama esika na pa mana kosala 2 heures du temps kaka na place na tangi que à ce niveau ou à ce degré spirituel l'homme acquis l'illumination qui lui permettra d'opérer des miracles. Donc, et si Kawana n'a pas besoin de des pour nous mais tellement que le temps est déjà avancé, de progresser mouquet. L'homme sera capable de voir au-delà et d'entendre au-delà. Moto a commis capable ya koyoka mali ya molimo, kowuta na mokili ya molimo, koyoka pe komona. Donc, il possédera en ce moment un œil divin et une oreille divine qui lui donnera les capacités de voir le passé, le présent et le futur d'une personne, d'un clan, d'une tribu, d'une nation, d'un peuple et pourquoi pas du monde entier. C'est ça. Yango wana batata ba mama na sengi bino. To sokola makolo malamu, to sokola maboko, to sokola longi malamu. Na lolengo to sokola kate poto mwana bopeto na misu ya batu. Mais ko sokola ya kimpepe poto mwana bopeto liboso na nzambi pungu. Po peve ya nzambi pungu. Esengele panda bino nyoso bosaba salite. Ba misusu mutuna mutasana likabona ye. Mbulusi kimbanga lobaki na tango batu bakobongama. Ndakofungula tonso ya moto na moto pona likabona ye. Tonso wana likolo ba mayele kati na cerveau. Sagesse. Mususu kati na bino azali po azali selo komoko songolo. Po sunga peuple azami pungu. Mususu azali po acha batu maboko. Po asunga peuple azami pungu. Mususu azali po memela peuple azami pungu sang. Mususu azali po na sunga kabatu bakelela. Kolati sape kolesa. Mais oyo baza ko tinda ye ala tapalesa. C'est que maboko ni nzamba ko kabusango te. Est-ce que yo mbongo na yo sala kamisala nzambe? Mbongo na yo esala kamisala nzambe. Mutoki na yo esala kamisala nzambe. Je ne crois pas. Sikoyo na maboko na yo bakopesa yo belende ngeni. Parce que yo zapole sabatute. Ozola sabatute. Ozapo sunga batute. Yo zawana soko moni mutakero bandiko sekaye, obandiko tongaye. Tala ndenga zali. Tala biloko azolia. Tala sapata lati. Tala lamba lati. Yo zapo no sunga mutu azangi bilambate. Ozapo sunga mutu azangi bibeite. Mon sang de pour critiquer. Après nzambi punga peso bloko bele. Tango zozwate. Ah papa wa sambulwa. Biswa tosonyo kwam. Mbulusi kimbango alobaka bankulu balobaka. Soki toki mutadia zonyo kwama epesa kabiso kanda na mukili ya molimo. Parce que na pesa bino tout. Na mai na pesa bino mbisi. Na zamba na pesa bino ndunda, na pesa bino mbuma, na pesa bino nyama. Nini oyo bino bokuki kozanga? Epesa kabango passe. Parce que la souffrance est le signe de la bonté du Père Tout-Puissant. Souffrance ezali nembo ya bolingo ya Nzambe. Pona to longa na bosoto. Batu mususu baza na bosoto. Basa kozwa. Basa kolia, basa kolata. Motona nzela na ye. Mususu. Bisengone yangwana. Akosa. Asala masumu. Mazozwa. Azotonga bandia azoswa mwitu kazolia. Konso diambu yeta angwani. Likamuna tangu na yango. Eza na tangu limiti ne kukuka. Me yo moto za kolela. Soko mibongisi liboso na Nzambe. Nama ya misu na liboko na litama na elongi. Lobi kuna okokoma mutu na koseka. Loboko ezali na litama ekomi kobetela Nzambe pungu maboko. Monokole ekomi kotatula motu ya na ye. Il est capable. Et c'est ça. Lelo papa wa sambulwa. Bayela kanga yi mutu maladi. Mutu maladi wana na hôpital balobika oyo bisote. Pende na zawana skali kaka na batima di care. Azasu na bomoite. Bokene na mort. Ba jeune bazalago na bi non to meme pas papa asambulwa. Ba tomboli ba yeli ngaye à l'improviste. Mais na kostik na kilongo tango na kilongo salaki. Na bondeli tata wamba pungutulendo.
na baloli bisindi ya mpuki o tobengi bisindi ya lunyakusu na lingala tobengi bango minganga molimo nalobi bamibali misatu bokotisa ye basimbi batomboli bakotisi ye pas quand même une minute na maloba moke sauf comme mukumba nzambi pungu atelemi kaka bajene wana bako vio aza na moto na balabala aza na kisi ya makasi ndenge nini kaka o badokter balembani malamuki oleba kumisango ya nzambi pungu balobi wasambula aza na kisi yo mpe bakoloba na yo bongo mvuluski mbangu babengaka ye magicien babengaka ye sorcier des sorciers na oyo nyonso azalaki kosala na komba nzambi pungu yo mpe tata mama okobengama lelo kutu oza kati na kitwa likia basolwa baza kobenga yo ndoki mpo tosambela nzambe bakoko na yo mpo boyi yesu boyi yawe bazobengo deja ndoki bongo soki okomi na bilembo kati na yo bakobenga yo nani et c'est ça bakombo wana tokondima yango kasi biso tokota na banzela misala ekopesa biso bakombo wana te tozala bato na kisi te koluka nguya te koluka boyebi na mokili te toluka ngo na nzambi mpungu nakomibongisa na biso yango ekomemela biso yenge oyo ya solo nazalaka na esengo bino nayoka bino bozokembela nazalaka na mawa soki nayoki bino boza kolela nayoki tata moko kuna aza kolela tata moko aza kobela mama moko kuna pasi papa pasambula azalaka malamu te nayebisi bino solo liboso ya nzambi mpungu tulede soki nabimisi matatu la lokuta na ntina na yango sika balongo bapesa ngai punition bapesa ngai fimbu nalelaka soki nayoki tata na nga pasi to mama pasi nazangaka kimia me soki nayoki esengo awa wasambula ata mosu na kati ya suku nga moko naza kobina mpo na ekembo oyo bino bozali na yango yango wana tofongola nzela ya kembo tobengana mitanto baza komemela biso pasi mvita maniongi bidilu mansanga o baza komemela biso pasi maladi nzala kufa mawa botala nzemo moko bataki mbangise bayemba na koyemba ngo lokola koloba tata nzambe tala biso ndenge mokili mozali kotambola makambo mabe maleki biso yango nde pasi eyeli biso kokufa maladi nzala pe bitumba awa tozangi koyeba yo yango nde pasi eyeli biso me baza koyemba me baza koyeba o baza koyemba te tata nzambe tala biso ndenge mokili ezali kotambola pasi kufa maladi binyoko eyeli biso awa tozangi koyeba yo yango nde pasi eyeli biso me sikoyo toyebi ntango toza na bapasi eza volonté na biso ntango toza kosouffrir eza volonté na biso parce que nzambi mpungu alobaki mono ine nkongo kalunga walungila mba bio yebya bio sumukinu zeno zitinisanga lusaku munu lwame mubau yeba nati nanga mpasi ekinkole muti nzambi mpungu alobi ngai nazali nzambe ya bolingo nakokana nyonso pe na maso bozali komona pasi pona masumu na bino pona mabe na bino bokomi bawumbu pona mabe pe na masumu na bino kabansi vobana nkongo tata nzambi mpungu bana tanga kumbu ame teka nzila za uzambi nima kukiyina alobi wana bana Kongo bana filika soki bapesi banzela bango ya mabebo Kongo bamikabie pai na ngai babandi kopanza sango na ngai pe kosalela ngai wana ngai nzambi mpungu nakolimbisa masumu na bino nakolongola bino na bowumbu pe nakobikisa bino na maladi nyonso na bokuse to soki ona pona likamba tango matondo mingi monda strato salelongo 1,1%. Matondo balongo bazana bina kuma kulusi.